Parce que si on regarde-moi tes côtes. Est-ce que la fini? Et que bien. Nyata on en a ningala. Botala ye kuna menkoso. Tiana lo mipandi na talo kwa mikuo bateka kanaja. Esoli. Basi na robo moroto koso ba maman poto en tout cas. Obi mikuo bateka na château rouge. Et non wana na lobi mabe. Soto tali ba Côte d'Ivoire na yo to tali yo penabo soto chesko yo ba zuye pe la ba tie d'Ivoire Côte d'Ivoire ba Côte oyo mi pandi na lo basko na lingala mi pandi soto juste ko ba miliki oyo mela kuna ba zingam na mela raté o mona ngana na bonne santé tande ngana za sko ngana mela ngote ngali aka ba matembela ngole ba bio mama tembela ngole ba ponda ngole ba ndunda ba dongo ba fresh ba mabato ba otamana kata lopango ba soso lopango. Songa non aleki. Alors on repère que ça va nous mettre yogourt parce que aux autres pèse à mundele passe. Aux autres met la bloc à protéines aux autres à mundele était. Hein? Aux autres déranger mundele donc au surtout que les yogourt pour que na kosumba ba diarrhée pas na kiv. So va na kiv au monde va na divan. Théâtre toi na combien de lesbiennes? Donc on a baby ça kasi na baby ça c'est ba vous belé. Ba ça combien? Tuna yo mtu sola na tuna ba combien? Alors abenga bango baya epa na ngalo on a fongé ça centre ba lesbienne na longola bango ba blond na kotsa ba na nzoto ba grigi nga mona za na ngote. So za na grigi ndena landi bango le na pototi. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Voilà, le Code de bonne conduite. Yangoyo et Bandi, to prometa kibino, ba papa, ba mama bino, ba enyon sobolinga kamusalo biso to sa ela bino awa na Sarato la télévision et puis na Top Media Télévision, to yambela bino, maman Epela, Massia na Robon. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, elle sera avec nous, beaucoup voyez en live, maman Epela à lobby azoloba. Le 4 vérité na makambo mususu bino boyeba kina noté. Il paraît que masolo mususu ya makala do uti kobima awa. Il paraît que makamoro ya ba pota ya kala et uti kobima awa. Il paraît que maman elle a dit, elle a 4 vérités sincèrement à koluka moyen à poata yango tout au long ya émission oyo. Mais comme d'habitude bon des livres au Kofungola plateau, je suis avec Sarato la
Maman Wikipédia, l'influenceuse, il faut qu'on se le dise comme ça. Tozana est comme d'habitude, nde tosala musala na biso, na ndenga bonzambe na jali lobby ekoleka lelo, tozo linga to bande émission oyo. Mais na ko monopoliser na nos paroles te, na l'excellent micro bongo na lombango na ngambu ya Saratola asola avec les abonnés nobles et puis les abonnés ya Valère au bafinga kate et puis ngana ko continuer na police ya débat Saratola mbote. Mbote ndeko tadi pas trop de commentaires parce que au lobby de Agnos donc batu ba mona tozana yeme masia na robon yo le vend bien te de fallait na zolango mwata robon masia na robon yango wana donc tozala mama epela en tout cas yep nga na confirmer na ngapinda ki a epela azo pelisa penza azo kitate ma pelisa penza en tout cas merci na batunyo stubolanda biso na Top Media Télévision et puis na Saratola Télévision merci na ba sponsor na ngai merci na ba meilleur fan du monde hein? Président Bébé, maman Nathalie la présidente bino nyonso en tout cas la lingi bino vraiment mingi na déjà na 4 émissions donc ba dédicace vous la non après hein tout l'obisana nous la star. Merci Sarah. Maman Epila. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisera la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup maman Epela. Tous les ndeko tadi, naïbi ke ndeko tadi pour aujourd'hui reposer ma question. Mais mbala liboso, je crois que maman Epela na émission na biso et babonné na biso ba vraiment na besoin na moi lombango tokota na actualité au bolinga. Mais il y a important, il faut que l'anda émission pendant la logique na ondenge ezala maman Epela bande ko belé bazara na besoin pe ba yeba maman Epela nini influencer kayo oya na monde à théâtre to embrasser milliers ya ba artistes comédiens. Bon, nazalaka déjà artiste na botama artiste nde yango moni makili swaki ka esengaki ebima nde yango moni na koma pe maman Epela lelo. Ezali facilité hein? Non, c'est pas facile. Comme maman Epela nde nazali lelo c'est pas facile. C'est pas facile donc zunga battant zunga ba vie. Vraiment. Donc et ça li ke makamusu na mokina sala te kaka na saka théâtre. En tout cas, merci beaucoup maman Epela. Na opesa micro na ngambu kuna ndeko tadi pona moni yepna azana okota matanga. Donc ndeko tadi na tikele no micro. Merci beaucoup Saratola. Merci beaucoup. Mais na minute auto lela. OK. Filmer. Tous on appelle ba scandale dans les réseaux sociaux dans le monde ba comédien. Voilà, nazo linga nazo ngasusuka par rapport à question il y a concert auto tout na yo maman Epela na baksaka donc le comment ba sacrifice nini o pena maman Epela à sala na théâtre pour que lelo akoma Epela o azali. Bon, on a mis nyonso pour le théâtre. Tellement la ligne théâtre, na salle l'homme sousta. OK. Ba classe nyonso la tanga na salle à monter. OK. Salle à théâtre. C'est le premier sacrifice. OK. Donc vinanga mobimba, ils a kana ka théâtre. OK. Voilà. Vous êtes fier aujourd'hui, il y a qu'au exercer métier très fier. Je suis très fier d'être artiste et puis là comme je suis. OK. Jusque là, ba retomber nango ezali ndenge nini maman Epela. Ba retomber nango ezali bien parce que ils ont matché le boko. Donc ils ont vraiment bien sûr ils ont bien été ngana buka na tenga so moi muke ambassade bukani na kima ambao na belela kwa biso ko ki moi le kwanza na ebimio faut belela pose soin. Donc ba retomber nango ezali bien yango moni vraiment ezakito. Est-ce que aujourd'hui maman Epela azakapena fier ya mosala na ya théâtre o ya do salaka? Oui, naza fier nango. So naza fier nango te ngana ya te. Tout na mutu sara benga combien de jours pour na lelo. Je lobi assisi ba crédit nenyoso. Ba mega na yenyoso pour na benga nga banda masia na robon. Voilà, merci. C'est comme ça que biso to continuer na émission na biso maman Epela na biso yeyo. Obino bosenga kimingi mama Bijon Ketani maman Epela yeyo maman Deborah Lubanda maman Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga elle est là. Votre sœur, votre amie, votre yaya, votre petite sœur, cousine Nabino, Ndeko Nabino, Yeyo, Maman Epela. Est-ce qu'aujourd'hui, na moko ya bana na yo, na famille, occupé kondima embrasser carrière ya théâtre, Maman Epela? Oui.
Moi, on a un bima déjà star. Ok. Grâce à star, grâce à Sugar star. Ok. Olamba star. Le regret na yo na théâtre, les alanines m'a mépela. Na regret na théâtre kaka. Pour amour musango simbaka te, amour tozala bampiaka, amour nde tosala musalo fallait tozala. Na invité fallait tozala kwa baninga bazalaka. Pour en dehors ya baninga libanda ya théâtre, tout monde a pepesa bango makambo. Mais biso en kati malgré toujours forcer corps et âme, mais toujours commenter place au fallait tozala. Ok. Mais to miye biso mongo que non fallait tozala pena parce que tozaba ambassadeur toujours représenter mboka na biso libanda ya mboka nyonso. Le fallait tozala penza au-delà mais le quoi nzamba lingana na biso tozala kaka boye ya monto za boye. Voilà, Mamé Pela, est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec tes collègues de service? Oui. Oui, mes collègues n'ont tout aux en bon terme, tout ça bien. Meilleur ami Bena ya Maman Pela na théâtre, c'est qui? Meilleur ami à théâtre, Maman Pela théâtre. Meilleur ami na yo na kata théâtre na musala no ya théâtre. Meilleur ami na kata théâtre, eza bato basanga musala kitoko. OK. On va pesa makambo na théâtre bango bazama ami na parce que nga na théâtre. OK. Soko lingoza ami na fosa musala kitoko poza kami na ngai. Ah OK, merci. C'est bien répondu. Non, oh penation na tunika on a pesi au micro. Ça na tunika on a pesi au micro. Pièce nini bena oyo lelo et sala ke Mama Pela azala Mama Pela pièce nini o bena yo mona que non c'est grâce ya pièce oyo que moi je suis devenu onga naza lelo pièce oyo sala ngai Mama Pela eza pièce moi chic choc loyenge ezala ki ya Karashika. OK. Ya Karashika na kota ki on a 22e épisode. OK. Ya monde sala ngai Mama Pela nazwaki kombo na pièce wana na sali kaka première tableau boy boucan. Et on est pièce ça là. En tout cas, merci beaucoup Mama Pelanga. Moi question à curiosité parce que on est na moni tango yaki et là liboso na moni osengi ba pesa yo énergie sucrée. Bon. Yo, ABC biso que yo avant ya émission to avant bana musala omelaka bangi omelaka tirbongo na ebité to no ba osali biso hypocrisie oyesali biso mascara po lokozo émission to tuna mutuna ngote to ndeni basi na robo ni moroto koso ba osonga iongi monde botunga bona kanisi maman na moni chérie nono chérie nono pena grand batteur moni diamba neti nga Mama Pela banana bota nazaka femme rurale nalona bilanga na ngwele na kingabwa nalona ngiloso nalona ipondu matembele ndunda nazobuka nazokaba nazoteka na mingi nakaba te mingi zaka ya kolia na kingabwa na ngwele na fofo na pays na ngai donc non nalona diamba te Scotty na tchaka ba graine ya loso na boaki pépinière. Non na boaka pépinière ya non na botisa loso te. De loso botaka sir naturel ndenza masalango. Eza nemo na diamba. OK. Do diamba mutasalango nzambe. OK. So toke na makomi to mona ke na makomi zo beso nyonso tout nzamba tout ce qui Dieu a créé est bon. OK. On a moni eloko ba bete na kati ya diamba. Soki ozo ko condamner diamba c'est que ozo banga nzambe. Bakoko na biso basela diamba makasi. Hein? Ba diamba oyo donc eselema makasi na yebite sur sa richesse ya biso ya Congo parce que biso na Congo tozana toutes sortes de richesses. On a richesse en bis. Maï, café, makala, tout. Donc biso Congo on est béni. Alors soki nga nazwi diamba na meli. C'est que bakoko na nga ba melaki yango. Famille na biso côté abo maman kombo ya koko na biso mone jamba biso za batetela OK kombo ya koko jamba donc tozo na kati ya famille jamba OK ozomona donc koko na kombo ya diamba na komba famille elandani donc c'est pas un problème si je prends la chanvre eza ba lien eza ba sang donc nzamba salaki diamba parce que biso to bota na famille jamba siko so tali ba melaka diamba baza ebele na monde so longo kanga aba patron solo ngona ngakaka ponga na mila diamba longo ngasiko bat nyozo to balona ba diamba ba kamuna na kamuna ba ezaka mboka diamba na diamba ino malona pondu te ka diamba
na mbanda balo na diamba na mbuji me balo na diamba ya kana itaba masangu boy tala ilengeza na noir. Imagine toi que star munene na monde ou abeta pena no kaya no musique. Bob. Ah oui bien. Bob Marley. C'est que ngana Bob nana banane wali boso. Bob. Nana kota diamba na kistar. Bob. Est-ce que ebele bato ba mela diamba ba comédie ba mela radio. Mais quand je parle de diamba, je me sens net ezozanga nga. Eh nazomona on a plateau ya on des ozanga. Plateau za déco. Soko otali Kofi Mopa au Mokonzi aloba penda Samu Soro Kidiba. OK. Aloba te ko sa Shimboki te. Donc on pesa ko mela Shimboki, ngana conseil bato batika ko mela Shimbo ba mela noir. Parce que noir ba ça lango même ba kiss auto mela kabiso bato. Mais l'état a pekisa kango. L'état pekisa parce que bato ba mela on ndenga mabe. Bato ba mela on bato ba mela bombe bato ba ko transformer. Mais Diambe s'est transformé en moututin vrai sage bien mela noir. Na poto Diambe mais na makuna ngana na poto te. C'est bato ba mela poto kuna ngaka na bébé c'est bango. Te mais quand même ozo reconnaître que yo muto na Diamba na milliers artistes. Mais ngana ko na ngondenge na ko na ngono ndenge nini. Po bato ba mela ka Diamba na théâtre baza ebele ko mususu non to puta na bona scène te. On est nombreux. Oui. Ya voilà. Basi na robo ni moroto koso yongi babi ifengo on faut être fier de toi là et comme maman epela comprendre tu siko na media matin na on le va bien te ah na monika fallait ezala tu me na on le va bien te on le va no pe bien alors eloko ezozanga te eloko te Diamba eza nango kaka ba posa et mina ma rappel erreur so te za na batana nango ko mela c'est pas dit na otama na nzela na mela Diamba non na koza na vana ndako bon payer car mati mafuta bamsusu na meli Diamba kitanga kanda bamsusu na fièvre na meli Diamba fièvre ici là Diamba za na bandenge belé o moni Diamba o so zongo tokisi même yo moni bébé na wana so azo tousser makasi na pesi ko luka kutu toke na pharmacie o tokisi les boules moi Diamba ozui petit cuillère ozui mai wana melisi a tika kosola OK eza kisi o ba non ekolango elango sakate Diamba elango sondeni na Diamba na bia brain na gene ni elango sa agene kutomeka yebisanga nanu alors ba pe pokota pa gene agene kutoza masanga su ya bakoko binga na kati kuna je n'ai rien créé moi je suis qu'un buveur un consommatrice mais yo comme yo sur le bilan ngai que non obi agene bat basala ngeza ba mama basi ouais neti na mboka na biso bangala kuna basala ngona nini à base de makemba non ouais ngana ko zape ba orange na sali jus awa na kundia ngona sama belé pendant 2 semaines na tsaka sucre so na bimisi ba orange wana o mele o langwa OK vous comprenez donc ba maman o basala ka gene wana ba bokola nango ba famille na bango so ke na libongo kuta ba bido ya gene 25 litres na mona ba et puis ba kanga nango susu to bima nango l'aise de quoi mai pour ni ba comprendre parce que ils ont nourri pe ba famille mususu mabe parce que ba ba mena na ndinga mabe et puis dara parce que ngana ba tang ba opération moi na nga césarienne et puis que ba recommandanga gene docteur. Oui. Ah mais faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Allez-y. Vous comprenez? Donc ils ont ma bête. Ce qui m'a surtout que l'on a mon ma bête c'est que à timbate. Faut timbate. On a monde à banca. Donc soy to landi bien. Eh mon faut bête à tout dans mon local. Petit tour dans mon local côté siège à papa et ma sœur là biso que son âme repose en paix. On comprend dans la nature. Dans la nature, yo boya ndeni. Bamso mela nsamba, bamso mela masanga koko, bamso mela masanga kokoti. Bao ba mela ragene baza. Neti eza na leader moko. Basi na rabone moroto koso yongi. Na bien, yelo bien. Mais bino bozo mona ndenge nini ba star bele bazana mondo oyo. O kuna melaka sapane. O kuna melaka wizigi. Mais ngana za mungala, moi je prends que la gene. Yo ko boya ngana mela gene za masangi uti na mboka na biso. Comment tu veux que moi je prends la wizigi pendant que agene là? Star. Abi c'est mon goût. Ce que yo mona ngo yango liko webisa bato.
C'est aux arguments. Merci. Quand je prends ça, ça me met à l'aise. Je suis à l'aise. Ce que moto yebi valeur à gagner, à cause de litrage n'andako, à ben dans grâce na libo. Oui. Mais si vous avez oui, alors prenez ça. Faites comme moi, ça vous fera du bien. Sarah, prends un peu. Un peu. Pas de beaucoup, un peu de peut-être. Et ça vous fera du bien là. Solo. Vrai noir baso au souki nanga au loxit. Ya souki ba German, que pensez-vous? Merci. Voilà, merci beaucoup Mamé Pela, merci beaucoup. Moi je suis beaucoup plus de l'autre côté. Tola tiba noir, ezali elembo ya matanga parce que tozali na matanga. Nous avons perdu aussi moko ya ba icône. Ba oba pe ya musala o ya théâtre, oyo personnellement oyeba ki na kombo ya Papa Kwedi. Aujourd'hui liwa au milieu ya ba comédien, lorsque vous voyez tout ça maman Epela Yopé en tant que Mbiaka, vous dites quoi exactement? Et le message na yo ekoti kozala nini na bandeko oyo baza ya kozoka na moment oyo ndeko na bino za nda kwa manili? Ah bon, eza pasipe mawa. OK. Koku fait la Papa Kwedi, papa munene, papa mukolo. Papa apesi biso ba modèle ya jouer pour ba tumusu pe ba comment jouer kaka lokwa Papa Kwedi azali ko jouer. OK. C'est qu'il y a qui modèle azali qui marque à copier. OK. Donc ça passe parce que biso moni muto akufela a comme on a liwaka normal. Pour na kufela radésité en tout cas molimo bimate. Voilà. Soki molimo bimi na katsa muto c'est que nzamba permettre liwaya. Merci. Alors tous on a mot à dire parce que na place to witaka to yebite na place to kendaka to yebite yango wana esengaka biso tango tozana bon moi to sala malamu tout ça la pena malamu parce que mukolo moko na kokufaka na kende paradis ko batenga so na kufile on okende parité paradis ya Paris ya parité paradis ya lola. Donc sala malamu ka lelo poza na moki po lobi na yo on ne sait jamais place ni okende. Voilà. Donc on a ko lobaka eza pasi na mincho toza na matanga en tout cas bolanda biso boye tende to loba boye mais pas ça motema. Metinga na bi Papa Kwedi na yebi bien na RTNC wana kutungana na bandi jouer te. Nazo jouer na ba église nazaki ko encadrer na église 5 jours na Kingabwa. Et ça là ngai bien parce que il a comme missionnaire. Nazo longa na 5 jours na on négocier na Saint-Jean-Apôtre Saint-Bernard. Surtout na kenape na Saint-Jean-Apôtre na kutana na mwana Papa Kwedi moka mwasi. OK. Et donc nazo ratin au TAE avant kokula. Donc le quoi ba maman ba yangi liwana yaya mobateli. Alors on a salara pe musala na kati ya mwana ya Papa Kwedi que en tout cas ba condoléances mingi na famille ya Papa Kwedi parce que papa ndaki tamini to oza ka ba obstacle na kanisa vendredi nde to na veille mortuaire samedi nde to na enterrement Papa Kwedi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes maintenant bisika boni to lingi to toya na piste wana ya atterrissage. Mais noté parce que na pso micro toyana nous bongo te parce que na minute to lo bato na matanga. Mais pourquoi ba clash na ba makambo nyos tezoleka na réseaux sociaux na milieu na bino ba comédien pourtant bwana bibembe mo mi balé Papa Kwedi auto que ne récent. Papa Kwedi no a commis déjà. Non, Papa Kwedi akufa siko wana kufa kibosa ichiko. Chiko nda saki na ça comme Monique balanda na ki. Mais pourquoi attaquer mia ya que tout bungisa ba être cher na musa na biso to chatape to talata sima. Pourquoi ba maquiller les nyans sur les réseaux sociaux? Kozanga koyeba. Yango ki babi kozanga koyeba ezali wa ndambo. Voilà donc ce moto ayebi neti yo yebi boy jamais ko linga ocha makele. To mona même na kata famille, ata na kata famille Papa Kwedi. O kaka mwa makele ebima. Mais corps eza na mort. Ah te biloka papa ba comment wele la kota ba maman ba comment luka bazo à côté ya famille Papa Kwedi ba comment wele la et ça na mwa makele. Mais senga toujours ba tchana c'est parce que ba kunda na moto bon sima ba tika makambo. Et le kanango
et les likambo soko yé pour so potika ngo eleki bongo ezara bien te et komate il faut aussi les sango après bolanda makambo susu et si ekwe to ça ko boni ma eso sopani sopani to loko to ndeni to si sapeka mamonyo somba mo po to ko tika te mutu mo aloba pona baninga batunzu bavandi bakangi maboko boye to na cluster. On a cluster. Ah ouais, là c'est vrai. Donc faut aussi ça kaka. Donc tout à l'heure hôtel le bananga nga kuté sala nga ntima ko banga ki okutana na mama Shako. Ah, mama Shako tukutana na Shako nondo. Tukutana na na quartier côté métropole on nga za okende boaboui tukutana benga epela ngai mama Shako okoma wa bien nga koma na ngawa na ebo na zozela po babisinga papa kuede azoya nga bi papa kuedi pe alandi kaka bi na sepeli esalinga moi bien tokomi ata mibale awa nga siko na tune bongo mona ki cheko ta bi cheko na moni azoluka nani awa ba diamant abina azoluka ba diamant ote ba diamant zata ke point noir na seki kanga nzoka ndi batu bakufa bakutanaka Voilà, merci beaucoup Anezaki, justement pour vous signifier que nous sommes réellement avec Maman Epela. C'est ça, Asali Comédie et les Kinandenge et Sengeli, il faut qu'on se le dise, l'actualité nous oblige aussi de faire ce travail. Tomata avec Maman Epela. Maman Epela, vous êtes une maman responsable. Aujourd'hui, on vous doit du respect. Nini ezokoleka nanu entre Maman Epela, Hans Luzolo et puis Maman Kalunga et Mike la Duchesse. Tout ça, on a besoin de comprendre de l'eau mogo. Rien ne passe. Rien ne passe. Et l'eau est athée, bon, ça a mal attendu, hein. Mal attendu parce que nga vraiment na nature nangai tellement na nzela mino. Ibomanga nzela mino bandiko basalisa mwe rosalisa. Wa ngai za original. Le temps na moi mkena za beta siffler na nzela o. Maman zoti na bikene pa kama na kebe tele siffler. Na beta siffler mon pépé na nzela mino bi mapena siffler zo soni makazi. OK. Donc ezali nzela mino. Le quoi na ngo fona seka. Na ko kanga nzela mino ngate parce que eza naturel hein. Donc na mona kike no ndeko mobali Mike afingaki la nani Mama Kalunga Hans Luzolo afingaki Mama Kalunga alors ce Mama Kalunga c'est pas nga répondre té bon a répondre ki yango ba bi que c'est les cas qui si nango parce que ils ont attend mais ezu kozonga nango kisusu nga nazaki nga ko kende ko sa entraînement na kutena ba journaliste so mame pela fosa moi mission mo parce que toujours ka makamo yo c'est perception donc makamo mususu nini ote na kati mission tonto bandika nde boya ka ba journaliste to boya pe bino te po to comprendre ndeni ba journaliste ba comme approche na biso to comme ba collaborateur na ba collaboratrice somo sarato ezakali non bo perception makasi voilà et ça dit que tout ça l'émission comme d'habitude nde to salaka nda poser une question na kati bi mais ndenge nini Mama Kalunga alobi na la Duchesse que moi no yo boti akokai na ngai Hans Luzolo bon bango mi baleka baza mutu mo to sangisa bango parce baza ensemble OK ba ça la même buzoba ba mutu moko donc la Duchesse moi na zui ngai ningini siko nga na seki parce que koseka oyo eza bien pour longa baride biso to ça musala o sexa bat mais biso mo ba sexa biso alors si je prends l'occasion de rire en tout cas il faut rire koseke seki saka basi ana robon moroto koso yongi na ifengonya yo sale pela vraiment donc ndenge na lobaki na seki boye ndespectateur ça parce que ngabi comment Mama Kalunga koloba ke la Duchesse aboti mwana azokani na ye c'est que mwana ngo aza kitoko te on a eu bana poto basaka kitoko bana poto en tout cas azali lokwa makaku mais vu qu'azana na poto azaka kitoko vous comprenez normalement bana poto bazama mabete bazaka kitoko biso ngaza bandeko ebele bana poto baboti bana poto na ba grande sœur na ngai propre ya famille bana poto baboti bana bayaka na bon tout monde ba ko bota ban jelute
qui a dit que soza na poto fo botangelo ba nyonso baza bana ti bon bana nyonso to mindele babota kuna to mona bango to tala ba vidéo to mona ba difficulté baza na bango ezaka nenza matini na bana baya ngasi kona lobi ngabi mama kalunga baboti mwa ba dichesse aboti mwa na zui kalunga c'est fa ba pesa kalunga ndoi ans aboti mwa na azui kalunga c'est fa ba pesa mwa na ngondo ya kalunga est-ce que no mabe pour kalunga azape tata mwasi ya mwana wana azape ndeko ya tata mwana wana akoipe kozwa ndoi mwana pe akokozwa eseke mukolo oyo tango oyo papa na mwana wana afingaka kalunga seke mwasi nazaka na zemi est-ce que za kofinga pona ngako na mona comme une question nazo mituna nazo se lamenter pourquoi mwana ngaki zwaye c'est que tango ofinga ki mwana ofinga kalunga mwasi nazali na zemi yangwana elonga kalunga ke kota na libungu na bisi mwana donc yangwana nyonso tu oyo ozomona eboti désordre, manque de compréhension. Donc, il y a un cas donc, on a finir mon amour parce qu'il y a créé raté. Dans créé raté. Nzambe mutape saka nzambe nda yebi ndenga pesi mona na pourquoi batu mususu to mona ba tambola na mokilo aza kitoko te mana mbongo aozwa quand même moi si pe ya danger na katsa ndako parce que ngana oke kofinga pourquoi na mona ete na yebi ete ngana lobi na par rapport à lisolo après na kati na ngona na pesi conseil c'est pas bien au moni tango to sa mara na biso to kota bana bana baza ba famille biso lobi c'est ça mona naona mwana ngalo ba kokuta naka au mona ba beta soto zana nzela to le komona mwana kingande mama biso ça tête akufa ozo comprendre donc to kutana na bana na biso bongo na nzela alors siko soki bana na bana bango na bango bakutani bakolingana po bakerel mosusu biso lokanza ezosila ok bana bazobomba na mitema na bango ouais ozo comprendre nde eloko ngana baki alors c'est pas bien ya kozwa makambo na biso buzoba na biso bokotaka bana okoki kogérer na mutu na yo moko po oza makambo okoki gérer na mutu mwana te mwana nzambe atindi na mokili aza na vie na aza na makambo ne o nzambe atindi destin na oya kosala c'est pas dire kosime ba problème na yo tata parce que yo salaki likambo ekoma na nzota mwana tangaka nde toza comprendre te o masumu bakoko na biso ekitelanga non plus masumu na oya yo ya ye donc il surtout yango wana monique non et beaucoup des ordres bandeko bazi courage ya koleka na télévision ko créer makamu na bango mo bakoko sala bon ça concerne que bango parce que bango bazaka na potonga na ki mame pela na kati o malobate kaka na kati nanu ya question batuna kyoso ibozo wela ni na bandeko olobi bien a ofinga kite oui to moni po finga kite mais ba propos ya makamba ba cote est-ce que monite ke koto koti wana na lobi na boyeki koloba na lingala ngana mamongana na koyi koloba menkoso ndeto loba c'est que na lobi mabe ozo comprendre yango bengi en France na bengi en France na longo longo po sonner bien parce que sona yo ozana sona mino regarde-moi tes côtes est-ce que na fingi yo et que bien nyata on na lingala botala ye kuna menkoso tiana lo mipandi na talo kwa mikuo bateka kana esoli basi na robo moroto koso ba mama poto en tout cas obi mikuo bateka na château rouge et non wana na lobi mabe menga lobi kaka na français parce que bango baza ba français baza na facilité à comprendre mabunga mais na kofinga yebi quoi te ngabi tango toza na kid po nga griffelé ngai moni ba journaliste o mais la distance ça sala makambe belé nani président Hans Luzolo en ça sala makambe benga bité tozai ko jouer ensemble tozai ko tourner na bité so na pièce mo wa jouer danger tika mo eloko moko ba ba tay eloko jouer esala boucan ete Hans président Hans azana pièce moko te na bité yo ozana ozami placé Hollanda ba film nyonso tout sala otala ota eloko ya sala danger etikala buka na kongo to ko kanisa ina ngo ngana yebi ke yaza so azo jouer ausani akolongola elamba pour l'acception nini nzoto na ndenge ezali ndenge panzi na ezali na ndenge ba kunzana atolo ya li totala sikoyo na lobi ka mabe kunza ezala lingala ti yo mona mabe nini aba eza barbet te yango na mama awa babe yo paupière bongo bakoma nga mnasala ngo te bino boko mo condamner nga moto tika émission te moto tika émission nga na sala eloko te nyonso kutia nyonso tout ozoloba to kuta tout
asali eloko te bende nalobaki bande yango na fingi non nalobi oyo azali kosala so babi mama epene azosani ye alobi nga mama epene azosani komela bangi epungo sikoyo ekangami nga na nzoto eza natambola na nzeta bangi yango ekoswa te parce que ye alobi mpona bapropos na ye ndenge azokanisa loba quant à moi ezosanga ata chute ata chate eza bato mosusu balongaka ake kosomba bangi ya oteka commerce ni momalesela yango bana atongola yango bandako na ve nanga moko atonga ndako na beau marché étage ayebanaka po atekaka diamba bavie na biso mosusu bakonzi bakenda bamena diamba kuna diamba $10 okoti batio na plateau batio na kati ya chambre batio à l'aise na bière naomela climatisé omela noa nde ekoma tina baniveau wana yoka ezaka ya komina na kati ya bakba na ndenga non ekala ekoma pena ndenge tokutani staff ya boss bien parfumé bakar etelemi wana bokoti na kati ya palais bapesi no place mo badivan batie no climatiseur basi ya na robe moroto kozola iso iyongi batie no mpe toilette ya kive c'est pas possible hein biloko mosusu toya komona na mokili sinon na nganda pe toilette qui faisait là pourquoi pas bon mutu atongi étage azangisa atia kive batia bino mpe kive nabi mutu atongi nganda na ye atie kive na ye asali toilette na ye ndako étage akozangisa kive jamais ayaya bon mutu azwi mbongo kotonga étage kive c'est combien $50 $50 c'est ça no bafo bala. Voilà, Mama Epela, ça va, pardon, micro. Tu as réponse, il y a Ans. Oui, nazo tozo penna na réponse il y a Ans wana. Vous avez tenté d'aller en salle. Voilà. Pour ce moment, c'est un beau tour dans comme on est dans salle quoi. Donc on a rejoué na salle été, na foule été. On a foule ba te belo bazar de l'eau. On a foule été. To sur la makambo etali Mama Epela. Il y a Oyo et Lobama qui na 4 pour na Mama Epela. Même makambo lo betali. Je pose cette question par rapport à propos du président Mike Ladichesse. À lobby bien. Moi je respecte tout le monde. Ndengenga nazo respecter maman. Respecter tout le monde. Président. S'il vous plaît. Non, je vais poser ma question. Maman présidente. Maman Epela, maman présidente. Je peux vous appeler comme ça. Parce que naza maman présidente. Naza nanu maman présidente. C'est un groupe Golden. Oh il est kana Congo, il est kana YouTube. Golden. Maman présidente. On a bana ebelo na binisa lelo. Ba ça va théâtre na groupe. Merci beaucoup. Alors faut bien rendre maman présidente. Maman présidente. Maman présidente tenga la bonne place pour salim arrêter. Merci beaucoup. Ba jouer na groupe à batu ya ba président na bango. Basimze ba ki ça groupe wapi groupe na bango ezaka kobenga mutu ka président groupe président ni oh di nga sika pa pamba et vos apaisements Mama Epela et vos apaisements yo pe aide pour vos apaisements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman présidente Mama Epela. Aujourd'hui lorsque vous maman au Fandi Boinakiti plus de 20 ans il y a carrière dans mon sala 20 ans qui non na lobby plus na lobby moitié na lobby plus aujourd'hui au Fandi na ba koko na yo na bandeko na yo na bana na yo on nous apprend que muto amemi makambo ma bena théâtre muto amemi bondoki lesbienne oh nyonso ya ba gris nyonso ya mabe batu babe si théâtre ezali Mama Epela sikoyo bongisa lingala batu te loba mutu poso loba batu zo tana pluriel oui pluriel parce que il y avait Ans Lozolo bango pe babebi na bebisa bango bango pe babebisa ngam na bebisa obe bango moi je dis par rapport au président Ans Alobi na au président Mike Ladichesse Alobi bazame balobi yo mutu mema ba gris ba lesbienne ba ma benyon sur la théâtre le loso théâtre et baby ezali Mama si on a théâtre toi na combien de lesbiennes donc on a baby ça kasi na baby ça c'est ba belé ba ça combien tuna yo mtu solo na tuna ba combien alors abenga bango baya epana ngalo on a fongoli ça centre ba lesbienne na longola bango ba blond na kotsa bango na nzoto ba gris nga mona za na ngote so za na gris nde na landi bango na pototi so gris nga mona zonga pona vanda na Congo na zanga wesa kosumba na zanga wesa kive na zanga na ba kisi na zanga mutuka ata yo mo bongo ba kisi on a zula ni ba novalgene de kisi on a zoka po bango ba kini poto osimela bango na simela bango nganda simela bango nzungu bongo
ata yo moko mutu azoka kisi ye mo pas azaka bonga to bien ngande mama nganga na pesa ka bato bakisi ndiango bongo babonga nga na bonga te ponga nga bonga te abongisaka bato to babongo ti c'est que bango baza na be preuve est-ce que ngena ko zwa kisi to zanga na bango est-ce que na zeko samusa na to zanga na bango bana basango babe ngande na bo na théâtre na tamola na ba fite na tamola na ba to zota mone ye bango na bango est-ce que bazango baza basi na bebisa bango te point c'est que bango pe na comme ça bango ba pédé bon bebisa ka bana basi bon ngana nazo bebisa siko batongo na bebisa na tamola bango baza wapi c'est yo comme ça bato ba pédé o comme ça ba lesbienne c'est que na comment déjà boss na match coach maman président Masia na robon en tout cas so ina saki musala na nzamba pambola nga leo ndi na zamba mbongo ebele nde mutu moko moko ka otika ta mwa 10 mais loko na sala ngote ndi na sala ngote siko monteke non eza makambo ezo concerner bango bazo fonder makampasi baza na ba argument te pour ngane na temi bu folo bande na nga yozo bana batu na baza ba wapi bimisa bango ti baza ba innocent baza ba kufa baza batu ba mona na kate c'est basé dans moki, c'est basé dans le théâtre, c'est basé dans théâtre, basé dans lesbienne. Maman Epela. Ainsi dit. T'inquiète au mélaraya parce que au méla na nous yaoute. Yaoute yogourt. Yogourt. Yamona yaoute. Complexe à combo. Masia na romana moroto koso complexe à combo. Et toi, tu as compris hein? Oui, ça yaoute. Eh merci, on peut se une réponse que dans le besoin nini. Poza no ga yaoute. De yaoute banaka na Congo nga mena yaoute. Yaoute. Tinde na kolibui. À cause de na raison hein. Poza no ka miliki. Parce que no me yaoute ni sona mena delle. Hein? Ba yaou ba ndinga riba wa ba sala kutu kota zandu wana ba sala ba mili moya show ya moto so milongo ka gu ba teka wana ba victoire so 1000 francs yo moyoki so na koti nga na kata super marché te na ko mena nga ba warati so katika braza koti na kata ya bark wana o mona ba mama na ba teka o ba uta na braza ba teka raboui bo tito longo na a to voyager to na ti point noir na mena yogurt te et comment pena yo muto apoto ko sutukele lo ko yogurt. Déjà pour les enfants, c'est pas pour nous les parents. Biso photo milande ba tirbo, ba doppel, ba diamba, voilà c'est pour nous les adultes. Voilà moi na muka ko melango te. Biso photo melango ko kina biso. Parce que yo zo sutu la yogurt lelo. Mais yo on na poto. Soto tali ba Côte d'Ivoire na yo to tali yo pena bo. Soto chesko yo ba vie pe la ba chi d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ba Côte oyo mi panzi. Na lo basko na lingala mi panzi. Soto juste ko ba miliki oyo melakuna. Bazi ngam na melaka te o mona ngana na bonne santé. Tande ngana za. Sko ngana melango te. Ngali aka ba matembela ngole ba bio. Mama tembela ngole ba pondongole ba ndunda ba dongo ba fresh ba mabato ba otamana kata lopango ba soso lopango. Sunga non aleki. Alors on repère que ça va nous mettre yogurt parce que aux autres ça mundele passe. Aux autres mettre la protéine aux autres munene te. Hein? Aux autres déranger mundele donc au surtout que les yogurt pour que na kosumba ba diarrhée pas na kiv. So va na kiv au monde va na divan. To ba bongo. Pour la kisa so va na ngote. Est-ce que na kisa ça avant de la kiv. Asuma na kiv. To ba vérité. Asuma na kiv kan. Ata suma na kuna na poto asuma na ngwa. Na banda pesa za futa la toilette les na le pango za na kiv. Masia na robo moroto ko ba mama ya poto na bi monde entier boza à l'aise boza kana to sola. To sola ti. Ba balinga to sola to no sola na bango ernyoso. Ernyoso micro ya na olo. Te mozo 48 Na ko kite. Te. Le 40e jour. Le deuxième jour hein. Le 28 heures hein. 20. Toujours de la 48 heures koka. Et koka tie koleka. Basalo bango balingi bango mibalinga mwasi basalo bango balingi omoni mobila banga bango baza banani selo ba vidéo babimisa ba parents na ngande bakufa ndilo na ko banga so babimisi ka ba parents na ngana tomba na obanga makasi na moi bango baza pena belima ba danger au moins que so batinenga su mbasu parce que ye atinelanga ba mbasu wana ko banga bia utinenga su poani nani atindela yo ba mbasu kasi ansi mutayi place ba mbasu nangi witaka non mais alobaki ke ozwaka mwasi ya bato ya vie na ye siko ye petit ya vie
Si autant vient na boire na mbas bazana nani na ye ambongo sikoyo funa ko zela lisusu ay ke pas vient ba boire na lisusu pour na ye na yango analyse bien ngana bi ko analyser ba chose mais yes ala ka on ta boire na mbas ngamo ko na yeba te alors so akeli c'est pas vient na bi kende kaka kine ko boire nyata le sous plan susu nyata plan allez vient na nyati wana nde c'est bon ndena ko banga ye mais so eza bongo te soki eza bongo te akozanga maloba koloba bakozanga mama koloba abia oyero mabe okomi niveau mwasi na été na ebite so mwasi na linga na santé so linga na beauté na ebite na longono lineta linga na misu kitoko alinga na zola bien na ebite so linga na paupière so linga na nini matoi mibale boya linga na nini mabele pe mibale mwasi na zana mibale na sama ko oyoki mwasi na ye azana mibale na sama ko mibale sunini mama pe plante excusez-moi. Pour question, ils ont 5 réponses. Qu'est-ce que vous avez une réponse? Na monga na ko ba na linga. Fo biso banga na pa ote. Ezandenga monoko na biso na ko lo bango. Ozo senga na lo bela yo. Na lo bango na linga. Tango na lo baka na linga bato ba kimaka. Bato ba pakata kambango. No sanga. Bokura ka jena tala tumba. Dika na lo bela ye na lingala. Non. Tu veux m'écouter? Wala ngam na lakisa kae. Non. Osanga kimia. Osanga kimia. Asa na moko le kangana nini? Le kangana l'autre au contraire nga le qui est poto c'est quoi? Poto c'est paradis. Poto c'est rien. Ils sont des chansons qui poto nga zo chansons congolaises. Na kata Congo tozo ba minéraux on a tous les richesses au bata poto bazo ko luka na Congo. Batu nyozo tout ba congolais tout ba kenda poto. Ba koma ko zonga na kin na Congo parce que ba moni que na Congo ne makam Congo c'est de l'argent. Vraiment na poto frère construire na Congo. Mais Congo c'est de l'argent. La poto kuno au sol la poto nganda kwa. Au sol putain na compte mndele. Wana papi wana mukanda lenga le lokote. Banda le awati kwa sasa. Alinga le lote. Ngam na bassin. Na poitrine bombée. Tu me prends comment? Mais oui, moi si yé. C'est quoi lenga ni? La lenga voilà, lenga pona bala mobali lokola bala mobali ngana ko bala mobali te nga mwasi ne mobali fa bala nga ekomama na ima mwana te mbango mbali balingana ndeni mwasi atinele mobali photo to mwasi ndatala mobali na vidéo kasi to do bakati zo ba bien te mais c'était moyen moyen ko kutana Obata masia na robon moroto koso yongi ifengonia na bien tango tana TV ana sepela na mama epela bo pere mama epela mama epela ndeni oza bien na sepela no na mono na télévision na ko fanatique na ko fanatique no to ko mosola titi na lingio kasi linga siko ngana yandeni ngana mama na biso ba star. Moi je connais comment nous faire. Ndeto salaka. Oko ko au côté les pas noko moko wana o bende esprit na o linge basinga. Okomo benda e muke esprit ti a côté pe na ntima. OK. Ti pasali makambo chimique. Ozonde. E ba fo ba copie sali ma trop. So ipo ko tala epe na boyi, ko tala epe na boyi, moi si pe na neti ba qualité na bo ozwa été. De azwa ga moi so ko kai na ye. Wa bakutani po nzamba bagi os de bezo alors faut beaucoup kana faut beaucoup kana yango ba boti mona lokaka oui bon zo kalunga tendeni kalunga tata mwasi faut zo kalunga soka zo kipenga ngana sepeda mwana zunga mwana ndeko na ngazunga c'est fier les fierté na biso c'est pas mal mwana zo tata mwasi voilà. Merci, je pense que tous 8 ans est belé. Il y a maman parce que là tellement beaucoup de choses à faire, maman présidente. Maman présidente et Pelanzamba ba maman. Maman présidente et Pelanzamba ya ba maman. Pour toi muinda izela ba champul po pela. Pour toi muinda izela ka ba champul po pela. Et Pelanzamba ba maman, et Pelanzamba ba maman, et Pelanzamba ba maman. Comment on a bongo. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que basengi yo pe devoir na bosana ba pesio devoir nan professeur osa devoir nan professeur devoir bo batinenga na sana école na kanga photo wese ndaku na ngande ezali na saba film belé na saba lubu belé na lamba belé na kata ndaku na azo ba image ba photo na sala azo ba image na tourna na kata ndaku na ngata ndaku na ngati peut-être na ndaku na ngile kiai peut-être ndaku na zo vaniza ya momi twana mikili ya
tout n'est pas à dire. Poto valeur et les moi aussi. C'est la femme qui donne la valeur aux hommes. Na mobile na poto. Na poto c'est la femme. Na ngola pezaka moi aussi. Babenga mo ba mama oma. De biso na Congo pas ezaka pas basi. Faut que moi ça azo ça débrayage mbala va vivre. Bon na poto combien de fois. Yem tazara abota na poto soi disant. C'est ka banda ko sala kala yom to enoka lobi bo sala te. Ozano ka moleki nzela ko beta beta matolo na ba château rouge pas ba mama. Ba mama pe ba boyo. Ba mama pe ba boyo. Siko ke beta matolo wapi. Po ba tata ba mama bazana ba mibali na ba mibali na bango. Est-ce que mama na ngoni wa ka ba mbongo, mobali na ka ba mbongo tango ye mama linga côté. Et puis maman mtaka ba ki papa. Po maman so bi tu vas avec cet argent. Non, je ne vais pas, ne le donnez pas. C'est un imbécile là. Osati. Osa même pas catch, osa même pas lit. Tandis que kuna ba sa te ba qui journalier. À cause du journalier, moi, il y a 2 mois. Mais Abi Aza parmi les stars de Yoloba qui est pote de cimetière, il y a des artistes. Mais voilà, Kalunga m'a ça Maman Kalunga Abi Bango, parmi les stars, il y a poto, il y a six. Ça, la film, il y a Congo, ce temps là. Non, il faut raisonner bien, Sarato. Non, tu as la film, où tu peux te dire que ça. Tu as poto, c'est que ça est l'hôtel. Avant dit, beaucoup plus dans TikTok. TikTok, c'est pour les enfants. Hein? Laissez les enfants jouer. Non, mais le président. Non, les humoristes. Ah, il y a Wapi. Ah, c'est là qu'il humoriste en Wapi. Ah, papa, il faut vraiment dire complexé. Et moi, mon père, il m'a dit, comprendre moi, si mon père a reçu un moi, c'était mon père qui a fait un moi. Pour moi, si je suis la femme donne de la vie. Ah, ok. Hein? Donnez-nous le respect parce qu'on est des mamans. De ce côté, je suis de même avis que vous. Donc, si vous manquez maman, c'est qu'on manque toute une nation. C'est pas bien, c'est pas poli. Et ça m'a rendu compte que gang a été télévision. Tant que bimisi ba haute va au tiré. Zana longo la mota la prendre dans des commis. Moi t'es zémuki. Tu sais qu'on est comicate. Et na comicate. Faut qu'on m'abana tolo. Mon nez nga moi si. Ce qu'on y a qu'on bana tolo. Na pas mi bem zo abana tolo. Autant manger moi mabele ni ngana. Non comme na tolo te ala tolo. Maman pela na misu na ya bon maman. So tali mwana wana na mamia Kalunga bakoka. Na mona ko mwana ngote. Que penses-tu? Na mona été, ngana lobi kana poser question, na lobi kana kata solo voilà. Na mona été même na photo, na mona été tiba ka kisasa na invite place mbazalaka. Ba ya mona makala ti. Amona makala de. Ngwana. Nanya ngokayeti. Amona makala de, makala za déjà 1 à 2. Côté wa vidéo za 1 côté kuna suka ya matangomba. De. Makala de. Côté zalaka côté 8. Qui va wa? Moi ça m'a nzanze ba saki kutu. La vérité, nous sommes tous parce que tous les bateaux, les lois sont des moi na SS, au bout de moi na SS. Si vous avez un makala, vous avez un makala, vous avez un lembangamba foire. Tangana na kina mieux placer l'information. Bateau a bien gagné un coup, on déplacé. Bateau a kanda, bateau sepelité, bateau belé, bateau sepelité na lubumbashi, bateau sepelité na poto. L'obé zaki guerre contre bango. Maman nyoso bateau sepelité, l'obé zaki bandirect, bateau belé, bango vérité. Bazana moi dire sous te bata poto babaye bango lo basisi valeur na bango basisi carrière na bango yo comment yo kozwa ta yo mona mbande ozano ka wana oke ko luka vie okomi mbanga ebele na kana problème na bango te bonde ni a clasher makasi ndeko wana kasi yango na bakidoka poto te kidoka fuso facture makasi oko futa te mbongo ya batanda kuvanda ka mundele si siko na mundele pesa bango carte de paye te ba na carte de paye te carte bleue ba futa ka bana il me dit pas ça ba futa ande bana. Il va foutre ça. Et il a mon le foutre. Il faut entendre. Ma si ana robe mon roto koso. Et mon le foutre ça là wapi ya. Na compagnie carte bleue. Oui, mon apoto soka mobile na carte bleue. Biso ba congolais to ko lande lo ko ande. Mboazo na mkona e. Kaka pona carte bleue wana. So bazana ngo oui ça va. So bana ngo te désolé. Désolé, ba débrouiller ba lukana bango. Na théâtre, aux années l'autre côté, tu n'as rien. Ah mais oui, je n'ai rien. Senga. Naza vraiment au moni biso ba star. Sama tolo wa starter. De faut avant na kenata naza nango na poche. Senga kaka. Endenge ba star liboso ba bananga na taka mon papa beta matolo. Akasi. Mon na beta te. Il paraît que voir même président de la République na beta matolo na pas président mususu. Yo zondeni. Mon na beta matolo yo lela. Ngafona senga. OK. Pour biso ba star to ba pauvre to na l'autre côté. C'est normal. Mais kozanga nyonso pété parce que je suis un bayeres. Voilà. Ah mais oui, après tout je suis un bayeres. J'ai ma parcelle. Poto un appartement. Poto appartement c'est pas pour elle.
eza ye te mais nga naza oyo nga na Congo puis na limité quelle commune Vraiment. dans mon village nga na mwana Kingabwa na botami na Kingabwa Izam point chaud c'est ma belle maman je vis là-bas na vandi na botami na futeli na Lemba na fute na Bandal na fute na commune Kisasa na zone sous dans ma parcelle vous comprenez minute on a pas na chantier na zo tonga molo nanga na yom dona poto songa na teka lopengo nanga na poto te. Félicitations maman. Ah merci hein. Une parcelle à limiter, c'est pas facile hein. Na éviter ce bolinga to ba notamment na nzoto. Alors lokona na parcelle na senga te na kosenga. Naza mieux placé naza mondet na osenga. Na mito na osenga bana poto bakangisa na ngata moi jeep moko na mta misi pine mta ba pesa nga jeep ba lakisa ngo et puis la paza do ta mona mutuka. Na poto mituka crédit ala kanda ko za crédit, c'est pas ici hein. Ah to futaka ozo par jour ils ont compté cash. Bango bazora crédit. Alors qu'on a pas crédit pas munde le kwa na bana munde lo pied confiance abi ata ya kimi bana baza so ba Belgique ba ko mona na ba ko futaka. Ozolanda mais biso ozo crédit. Mais elo asuka kaka o ngana koloba alobi ata lelo babwakeli osumba suto beli bakoti na groupe ya cotisation te. Na bien tina belaka. Tous ko voyager to ki des points noirs. A futela ngata 50 francs. Pona longo na Kingabwa na ko na beach no futa transport. Na longo na beach na ko na Brazza na aéroport à Brazza ya maya funa futa transport. Pona kata na Brazza funa futa ba droit. Acha 50 francs. Mais to que ensemble. To comme na Brazza to zui avion to ke point noir. Acha ta 50 francs. To comme na point noir to zui ndako ko futa l'hôtel là-bas. To futa ndé to zawana. Acha ngata 50 francs. Ote to sangisa mbongo to lia te zaka ke muna mtazu ya le. Bien fanatique moi ya un restaurant bolé. Après 150 francs. Ata ko katana. Bongo na maladi na ngaba na ko bela. Acha combien? Et puis na no ngacha ka na liste. Tango ngana bela na sala liste nga. Na no ngasa nga ba sala nga liste te. Nga lisunge yaka na téléphone. Bana poto ba obenga yo, batindeli yo. Mama, tozo tindelo mbongo en tout cas to landa ngo za maladi. Pongazo na beli TV. Donc la radio te ngali kana TV faut TV ba bakende fanatique na fana star na mangazo bela e faut basunganga pour na sala pour na bango musanga na sala na zaka non payé ba futanga te on a sala ngo volontairement de carrément on a senga on a sala na vivre na somba lupango na laisse sa famille nanga na laisse ndako nga muna sala boy mame pela to koma na suka te le to lala OK to lala okotisaki nani Christian Shoga na ba problème ikamba beauté bongo siko beauté ngam na sa beauté to mamba beauté za nzambe Christian Shoga za muga abuga autant mon était tanga yake mona ye pardon c'est chic Joa mais ba bien ça ce na chance la chance que chance nzambe yo nana yo na chance pligai nana yebi est-ce que la chance c'est solo boso kotaki po nga mama ba gris na za boso na pia yo akasiko mama ba gris ndeyo ngai bon soki na pesa yo mais tozaka na bango tango na oza yo boza na fona katela ta mwanda 10% azwanga ndamu nana yebi soki yale kinga na chance te chance ya mutu nzambe ndayebi omoni mukolo nzamba ko yebisa biso place to okende mutu otika ko manke mutu te mutu otika ko pesa mutu nyoso respect po bige moni mutu ta place osuka ko kanisa te yo mutu oke poto liboso nde oleki ngam na oya na sima tata de ngam na oya na sima na oleka yo ke poto ya mwasi ngana oya poto musala donc on a musala ezo la nganda musala ezo futa ngado mba mona ozo valeur na ngana kata musala donc bat bazo ko tala ngai tant que musala ozo mona différence ezala kaka comment na te yonde au succès oyo zanango et si la tete et si la po mususu voya aya bon le soki Marie Musamba vanda qui que son âme repose en paix ce Marie Musamba vanda gabi les paniers circulent encore et puis na français na linga to bakitunga etambola alors eko komela mutu nyonso de mutu nyonso to ako vivre pema nzamba seki na mokili nzamba sala biso ba pauvreté nzamba sala biso potozwa po apesa biso nyonso vous comprendre la vie appartient au courage le oya ko vanda lobiki na osala te famille ne ko sungae mais est-ce que lisum parce que taili moto vous comprenez nzamba sala biso stozwa alors biso stozwa kaka soki ozozwa na poto ibanga na ozona kini alors poto eza paradis te place ba vani na poto na appartement na mobile ba zape na ba voisinage moni ba voisin na bango ba zape na pene wana bazati baza ebele bango nyonso tu bakene poto nzama
Et ça quoi salon José Mampouya depuis 1985 ils allaient à Poto na Londres. Salon José Mampouya depuis 1985 moi si les lots salon les allaient à to bois kango. Est-ce que bango ça mbula au salon les salles to beta machine à salon na tina bango to moi que bango salon bandana au kalava bango. Bongo ce salon bando beta tolo ke ngana za awa fakumputu bango ba za banani ba Venezuela. Vraiment, en tout cas. Toko 4 émissions. Toko 4 émissions. Toko là là ça bon, maman Pela, question na ngam suseye. Ngapi na ole mbaete. Ngapi na ole mbete. Yoka, pona zong c'est le micro, pona zong c'est le micro. Pona tourner ba question belé, pona zong c'est le micro. Balobi maman Pela na Chic Choc Loyenge, si je me trompe pas, na prononcer en bien. Zala qui toilette ya vienga Dios. Non. Sur le bon au côté ici, un grand dans un petit chose. Voilà, ça vient Dios. Mon vient Dios, ça doit chance mon vie. Depuis à moi, à s'imposer dans combat vieux. Alors, doit beaucoup de respect. Beaucoup de respect. On a aux athlètes, ça vient de nous. Aux athlètes, ça vient de nous. On a eu danseuse dans le Bakuba. On a aussi bien quand à l'aise on a bien taillé. On a sali opérette chanter. On a bien taillé on a bangoté dans un argument. On a artiste complète. Bango baza bana bango monto bando ça théâtre ya maka. Je vais parler mais la bouche m'interdit de parler. Tant bani ko ça théâtre mutela ça théâtre massa nga mo. Azona li papa mo boye makolo mabiata ba pota na jeunesse otanga mai à l'époque s'il se souvient encore mais ngana ya bongo ta ngana ya théâtre ngana ya ko sa théâtre na ina ki danse nyonso na comme star Holanda ya na yependa ko ya mwana mwasi moko atelanga ya danseuse en plus bakwa na mpi bakwa so la ti to to bisa to tio présence zonga ke iluke lamba olata on a bien vu du nombre fois c'est bon mais il faut changer lamba et lamba il y a monté la star aux on pensait faut bien habillé bien porté voilà oui bon ce qu'on y a chafu mais de répéter bon ce qu'on a longue ce qu'on a orchestre bon on a chic choc le je sais nga faut ça chic moi on a chic faut là ta yon zoto il faut la choc faut à l'ouingue nous surtout ce qu'on a zana il s'en comment on aux toilettes na Chic Choc le na côté lundi mardi na tournée ezalaka ay bazo ba image na Chic Choc le ya karata on a yaki balakisa tant na Chic Choc le bato na kuta kinde ezaka moi blaisage hein so batenga ba yango a uti pa on a répondre ba on a uti na planète pour na zoya so na ti rouge na mutu rouge ti na makolo nzoto mba rouge so na ti jaune vert nga ba mona inga na kasavu wana ba beta sango alors moi ça ndenge wana uti na Chic Choc uti na mpiba kumba timba oge danseuse na no simba so na yesu ko na Chic Choc le na ida na ba noa na ngana mutu yango na bayade ya ba noa est-ce que ton na ba noa bongo na ya pe na jomo azo anga ba ndobenga papa na toilette na loba na lingala aloba oh non tant ya alobi mabe pourquoi loba vérité aloba bien na lobi moi j'ai des arguments voilà ngane muntu bango ba lobeli nga vomena mi lobela o bango ba yeba loba gite yango wana ngasko mumi bango na okota na toilette ya bar ya tam place wana lo pango na so tali ezaka siège to so les forêts à la propre à les toilettes ça on peut ya kiv tinga na okota na toilette à bar ya USC ya kermesse ku ya bien na chiebo na pesisima na beti lokota pata musokoto ba obetanga na si nandeni ko est-ce que mobala ngonani na bien mobala ngonani bogali suso ya hotel mata pembe na ete tana mobaki toko kwa sami mokili asa bilo abomo akosango ibi sami mokili no tandenga zanano c'est un blanc tandenga za akozanga mbongo na poche ba na hotel lobala nga tiko tala ba tukuna lobala nga tala nga Yom de poser non c'est toi qui as posé les questions mais faut tala nga poser la réponse no bien et aussi la télé 48 heures ko kabiso une émission comme ça batinda mususu ba ozula ka matière les tiers c'est oh ici yes des fois on a pluriel pour matière voilà c'est ici merci ko telana mobala bonga zo moi si moya bonga ke kotana na wesa toilette est-ce que na kasa vous botel ate ako sango petit alors moi qui za lokuta c'est les mensonges
Donc bazokosa siko bazokosa liko ekozala te. Ça fait mal. Bazozanga likamba koloba, bazoluka bazo créer makambo boye, bazo fonder. Alors ezobimisa bino mabe, ezobimisa bino ba impoli parce que bunto bozo manquer aza muto ya bato ebele. Maman epela na bomaka vie nanga pona osepesa bato. Donc yo moi ka chiota moko boye obimika po bando manquer un respect et puis autant te na maman. C'est pas bien. Ah désolé hein. C'est pas bien. Elles vont m'être désolé. C'est pas bien. Si tu veux répondre bango pour bas éclaircir, pas comprendre que non, ngana ko ko zomno na ko kamoti. J'ai 30 dedans. Plus la route dedans, c'est dire 33. Alors on le bas clair. 32 nandam. Non, 32 avec le route dedans. Route dedans. Route dedans. Oui. Ce qui fait. En français c'est route dedans. Non, en français c'est route dedans. Ils ont route dedans. Nzela c'est route. Dans, ils ont mine. Allez, route de mine. Tout le bon, il faut nzela mine. Tout le banine. Mais là on peut soit qui sous Nengo lo baye ko kala na bango ezaye bazong se ba futu na bango kala. Ah mais pour batu ba non même c'est ce que choqué bazong sa pena yangati. Tama bazong sa bango bazong sa pena est-ce que ba tsika bango. Na ba tshia bango ba tshia pe yanga po batala la nous venons. To uti wapi poto ko malelo. To zalaki wapi to uta ikuna to e aw. Mais faut pas que ça fait le passer na biso. Pour so ko boyinga na lo bango ba que ça le passer comme ça ba ah maman pe la avait raison. Est-ce ngam na tshia photo. Maman pe la. Ngam na tshia photo ana. Est-ce que makamo yo moni kuna ngam na dessinango. Te akilelo na kini ba okokate tanga. Voilà, merci. Tanga na lia yogurt te na kintanga, tanga piaker, tanga mosengi moleli. Et puis na lela repa nani, so na lele pa mama Olive Lembe Kabila. Mama nzo mama moya kilo, mama sala ya bango ba bosani ke mama futel bango billet. Si c'est bazaki soki 10, ba kana matanga pululu. Ouais, nous connaissons ça. Alors pourquoi asunanga te soka sala ipona bino? Est-ce que bango moko bango mo bakoka ko matanga otala camarade na bango? Allez, l'autre, bas na wala mbongo boko la bango na kuna ba mbongo futa. C'est maman qui avait. Maman sala ki yango parce que maman za motema malamu. Maman za bolingo puis ba memi bango na kinga kati ba sukoli bango mémoire ba pesi bango na ba pondo ki sasa ba kena ngo poto. Maman za motema malamu pourquoi pas ça na nga? Et bongo epa na nga ki zuwa, aki jalousie. Yango la konini yo mobali yo kamwazi jalousie veut dire yo zaka na basasa ba sia biete. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous avons vraiment... Non, 48 heures déjà. Parce que aza mama azo ba eloko nini zo sa passe na motema ezo sala passe ngana zo ka passe kutu te par rapport nde bato bazo ka passe bato bazo mona ke eza rare eza étrange si oka kalunga mwasi ya mutu ofinga ye bongo est-ce que albi o bala azela ka yo bana bozaka na kisasa olingaka yo tsaka seconde lelo no moni mabe na te mama mepela oyebi bilo musu ngana saki analyse mona ndeko tadinga tadi Nathalie émission mama pela na moni place à fingité. Na confirmer pourquoi. Na moni pe mabe o kalunga lobi na place à fingité. Boyelo comment ko batami na sita musuba. Eloko ezate na kalana. Na kalaka nde tozaki wana. Et na kalanga zaki chic. Na kala moi j'étais belle. Et comme je suis aujourd'hui, je vais pas changer. Je me vois pas bien. Oui, très bien. Ah voilà, suivant toujours moi. Avec mes locks là. J'étais toujours avec des locks. Na tsaka pena ba kabelo troté. Mi belle pe ba na baguna. Ba konga pena na baguna nga. Ba em suba meka ki yo. So ko kuto meke si mate ta muto zo ngo meka de noire. Faut pourquoi manuale. Obi noire lingana na noire. Po ko linganga. Faut na linga faut ça peka mutu mo otimba. Il faut que je timba comprenne ba G. Pour que tu timba tu comprennes G. Quand on a pembe na moto mo prêtre, ngade nga Dios, mo na timbela ba mbwengi. Siko ngana o timbela ni. Ba mbwengi. Vraiment. Papa. Sincèrement, moi, ça me fait trop mal. Bobo Zoakata et Otala, émission, ça fait trop mal. Lorsqu'on touche à la femme, on touche na. So basimi moi simoko basimbi basinyoso. La femme donne la vie. Sincèrement, munga personnellement na bano kansake ezalaki comédie à Mama Kalunga, Mama Epeleye pe asane comédie parce que dans ses réponses, elle rigolait même. Mazaki n'est très à l'aise à Zoseka. Pour moi, je croyais que ezaki bongo président Hans PRAI na kansa IPK
kaka non ba koti na bango na buzz mais elle na yekolanda pena président Mike Ladiché, c'est là où j'avais dit non, ils ont allé trop loin. Respectons-nous Zali Malamu, Azali maman, même si elle n'a rien à Zana Congo, elle a le droit d'être respectée. J'ai la vie, j'ai la souffle de vie na Zana Ngo. O bango ba na Zana Ngo. Et là remonte bango ba Zana Ngo na Zangi. J'ai 5 toi. Bon peut ba na 5 doigts. Est-ce qu'on a Zangi? Voilà. Donc c'est comme ça que je disais tantôt. Nazangi mutuka. Nazangi mutuka, eza bien na sandwich. So il peut maman le billet le peut la kena sandwich pour na le mon ozwa. Eh so maman livre le bon na kanda na peut le kana na sandwich na le mopo na moni ba manqué yo. Na ozwa. Est-ce que na théâtre respect ya ba né ezalaka? Ezali biko biso to pesa ba né na biso respecter. To pesa bon makasi. Parce que souvent neti ngabo devant ene na ngai ondima teke nga maman epela. Pour répondre même vienga Dieu c'était hein. Non non ko répondre était là c'est mon vieux tala ka comme zo non vieux. C'est ça kata master oui, c'est un vieux, c'est un président. Président ba groupe ba te belé na kata na art. Na ko manquer te so na manquer na bimana. Merci beaucoup. On très impoli. Au moins ils ont la place mon sous ce singa pole ka fo gumba ma. OK. Autant la nzelo ngo le ka poko bango senga fo ogumba mi après okebima. Olekia donc on sait que VIP eza bongo. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, to Suki Awa, to kutani très prochainement. Ba jalouti. Ndinga za bo jaloux ndaboka ba mama te ba mama ba mama ngana na micro na nga yo simba ba mama en tout cas merci nzamba pambola bina batela bino parce que vous appelez na ba mama bwana motema ba mama na mon niveau bosiliki niveau bosali ba direct en tout cas soki ba yeba ki kozala bo banga ba salate mais na motema bo mama boko bomba bango na kanda te mama ina mwana te mama boya mwana te mama me mami kumba tina suka. Comme exemple Marie, mais Maganoti, babaki na Jean, tala maman. Donc à cause de la moi on te moko supporter malgré basali mabe mais botala bango na misa bo maman. Boka bango mawa parce que bazangi koyeba. Ezaka rapoto muté surtout kisi bango mais poto c'est pas un paradis. C'est important que les lolo bito le paradis est bien. Amen. Alors c'est pas bien qu'on manque ba mikolo respect. Pardon. Ba mikolo kututé. Ba maman. Et puis ngana ko manquer moi na mobile respecter parce que on est que deux. Biso mi balika yo mobile nga mwasi. Parce que on a manqué on a manqué pe chérie non. Na mi toi chérie non c'est pelaté abalanga a epela yo kotiti na kana biso mi bal kitoko te donc yango moni respect chérie non ka ça chérie non. Oyo kani. Tu vas pas bien chérie non ba natongo tibutu. Yo ba bien chérie moko. Mamzo soza là mais ye ba bien chérie non partout na bana ba bien chérie non. Donc azaka chérie non ndo ozo yo kana c'est chérie non c'est le cœur. C'est les poumons, c'est l'intestin, c'est chérie non. Ozo quand ça vient des dents. Oui, des dents vraiment. J'ai senti ça. C'est chérie non donc akolingate tant que mobile. OK. Alors ba maman mbote belé nzamba batela bino apambola bino zongi c'est bino ya mingi. Bokitsa attention bo mena ba yogurt. Ba maman ya pote za malili. Bo melango parce que kitsa bino mitema boza kimia. Te ba maman ba mela jamba te nga ko tina ba maman mela jamba te. Jamba na pote za passe pour mon ango. Na pote au mon ango passe, na biso bateka ka mo mukebo 20 €. Trop cher. Trop cher. Biso ay na nga ba $10, ba 20 000, ba 10 000, ba 5 000. Ba jamba kini sou ba kamun na fort. Comment penenti net mikolo eskisi to mena ya rouge. Il y a mais ça l'a bien bien fort et vendre ses esprits de ba maman bo mela diambaté bo mela ba yogurt fo et bon ça to les ala bino bien en tout cas merci ebele na maman José Mampuya salon José Mampuya na Londres pour y pena za toujours pemé na maman epila ya tika ninga te malgré tout ya za la cap pemé na maman epila kata salon José Mampuya bo mona Henriette Mankela bo mona Naomi Mampuya ba fidèle na kata Londres bo mona Christelle ba Fossette ou à saleli biso agence kitoko agence aussi ozana service ozana liboke o tient Christelle service lelo mardi tozongo mercredi. En tout cas bana Londres boza kim bana Belgique bana Hollande na bosa binote boza ebele lobi botomboka ki nzambi
napesa bino kimia na ngai moko esimba te kimia nzambe wana eza pepa na ngai voilà mama mizu balobi voisinage babi bokeba na ba voisinage tango zo manquer mama epela bokeba na ba voisinage parce que mama mizu aza voisin na bino voisin na bino azali c'est pas votre voisin hein? Attention avec vos voisins voilà tango zo manquer mama epela ibaka voisinage merci beaucoup na président Mimi 2 minutes Babi président Mimi 2 minutes tozana na kataki na ba séjour aza ko jure tant que mobile voilà balobi babanga ka papa babanga ka président Mimi makasi ba meka kana ete bakeka ko loba na mama epela pona nini na mama kalunga fa baba na président Mimi mutu bazaka na epene pene bazo banga président Mimi po mukusa talo na biso ba ventirité nkuma ezana ba jeter mobile poitrine bombe hein président Mimi merci bien aux autres pour nous maman en tout cas mobile ndé wana mobile bi valeur la maman pour ola saka to le likola ba maman ya onde makambo c'est ça mbote bien na venanga adresse motomètre angwanza me bebazi beba balobi bon séjour na Congo ko venanga mo adresse za abinanga epela na ki passe na ki souci bana ba ko manquer au bongo te bon nzamba sunga tota ndenge to sala kaka déjà adresse ko kota mangambo te po epesa passe bango pe baba petit na angwanzame bambo te belé na chéri nono esika zali chéri nono babi motema pe mayele nyonso to chepa na po yondo pesa ka solution na kimia soko lobi yango to linga mingi taka chéri nono makambo chéri nono bambo te na mbote belé na patience mukendi de longue jambe makati bino boko pesa chéri nono mbote na ndenga loyingi pardon quoi pour se pena ni ne se peut ka chéri nono Saratola. Chérie Nono, nous vous saluons. Tu appelles ça bien, hein? Chérie Nono. Voilà, mais tu sais, Saranga Odong Salinga bien Zanine. Une maman, bien qu'elle est choquée, elle est insultée, mais à la fin, alobeli bango kandinga malam. Non. Mais oui, biso nous a permis la prophète Konde Polo Dominique, to yoka penza liloba. Na kimia nyonso. Et c'est ngato za na batu baza na kimia. Pour ce batu na kimia en tout cas tanzaleza na libumu eye banati. Yango wana. Patience mukendi de longue jambe. Moi ça pembe. Na biso le quoi kaya dessin. Oh wapi. Ba ressortissant de Kingabwa, ba vrai héros de Kingabwa. Toriko boss n'a jamais honorable vice-gouverneur, moi na mabele, moi na soso ya mboka, Jekoko Mulumba. Hein? Jekoko Mulumba vice-gouverneur soso mboka, aramona Kingabwa. Kingabwa kota ba epela, voilà viena nga. Merci beaucoup. Voilà, allez. Ah non non, si c'était mbote na maman na suki se casse. Non non. Na big dédicace kana chérie non. Bisous chérie non mbote. Voilà, bon délire, merci pour la réalisation de cette émission. Chérie non non, ba mbote na moko. D'ici là, portez-vous bien. Tokutoni balasima avec Maman Pela. Après 48 heures, nous allons encore recevoir Maman Pela pour Toya Kosola Naye. Allez, lobby koleka lelo. Tatinga lapa. Top Media, allez, bye.